On est tous dedans même. César Kouka. Mama wa taifa Jika. Voilà. Bila on te garde la silence pour la respect la personnalité. Elle a touché Mamassi et un jour elle avait touché Mamassi na plateau à Papimboma. Un jour, elle avait dénigré Mamassi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit pour va tourner mettre la musique à Congo. Elle avait boudé. Donc Simbo pour dire que Simbo ça la carrière musicalité, il y a ça la simamo. Mama wa taifa Jika. Eza makambo mususu botali kindenge ezwi bampleur lelo bato bakokoboma lisusu moto te bapoliticien baprofite à l'occasion po basala baregle bacompte na bango na pouvoir en place baopposant baprofite bacombattant mpe bakoti makambo yango ezalaki likambo ya okota boye te. Mama wa taifa Jika TV. Kofi aza leader d'opinion, kozala leader d'opinion, cela veut dire que non okobanga te mais okolendisa. Alors, ce qui est leader d'opinion a tali ba paramètres ya kobanga. Na kanisa tetango mwana mboka lobaki likambo wana azalaki na barrière pensée te. Alobaki kaka oyo yi azali komona, azali kofivre. Mama wa taifa Jika TV. Merci de nous suivre sur JK Télévision et Edoxy TV News, mesdames et messieurs. Bonjour partout dans le monde où vous allez nous suivre. Alors, nous voulons un peu parler de la musique. Vous savez que Mopa Omokondi Kofi Olomide, le patron du groupe Quartier Latin, a été convoqué. C'est ça que Babenga qui est pas messieurs. Christian Bossembe a mis un peu pour répondre par rapport à l'émission Moko Alekaki na RTLCD et pas ton frère Nabiso au Bazar qui va balé convoqué. Alors, tu comme un peu pour solo la yango et tout le monde qui na kokende na Kofi Olomide pour répondre kuna et pas monsieur Christian Bossembe là c'est ça. Tout le monde absence, il y a des musiciens aidés. Alors, tous pour se poser la question tous les jours pourquoi les artistes congolais basent vraiment na bolingoté. Kofi Olomide c'est l'un des grands musiciens de notre pays. Alors, tout le monde apport il y a des musiciens vraiment na likambwango ya yewana des alaka au monde qui est montazu likambobone biso na journalisme tous alaka soki journaliste mo kazu likambobone vraiment bino wana boza sima bozo landa bozo kende mais tout le monde absence il y a des musiciens na likambo ya Kofi Olomide. Alors, je ne suis pas seule na plateau ya lelo avant na kota invité nanga, je m'avais d'abord regroupé sa salutation na batu nyonso o balandaka Edoxy TV News o balandaka JK Télévision bambote na bino partout bozali et un grand merci à ma grande famille, la famille Gwabindi, je vous aime beaucoup. Il y a Florence, que mon Dieu te garde, Alice, que mon Dieu te bénisse, Chilo Gwabindi, Alice Gwabindi, Florence Gwabindi, Boza ebele ba Gwabindi nyonso Djerba na linga ya trop il y a Yami Nakupenda Sana. En tout cas tout besoin soutenir Ngabi de manière ou d'une autre, continuez de vous abonner massivement pour vous allez vraiment déchuter. Et sans plus tarder, tout ce côté c'est déjà invité na biso ya lelo, invité d'honneur JK Dada wa taifa na binga ki fia mandefo fia pembe mama ya société ya monene o JK nous na zabwe na barate na la la muka JK batsara mo marambo surtout que lelo aujourd'hui JK Azana société monene entreprise monene ya ba produit ya ba nduta vous savez namboka na biso lelo ba fil lelo to comme koningaka ko cha ba choko tote bakomi parce que nga bochanga mo exception na mwana quoi ba fil ba comme konika
choko batutu bakoma pembe. Alors choko wana esali banduta kati batu banini boye. Vraiment je vous conseille si vous en nduta luka jika société jika ko pesa komona on pona bossa nto na okoti saye, mais je vous informe que ceux qui vont mettre yango ngala na nduta ya zemi mukie. J'ai essayé d'appliquer ça vraiment nduta nyo selon moi qui complètement dans une semaine aux solution na yo. Si vous en nduta monique o dérange akayo makasi ata nduta comme noir ate katana lokola mbeli soko moni jika nduta na yo vraiment que solution parce que les a produit au salami à base de biloko naturel ba biloko ka toliaka ba biloko ka eteka makana ba wenze kuta na jika okozwa solution ya banduta na yo jika. Bonjour Nadia GB, merci beaucoup pour na soutien, en tout cas merci beaucoup na balandi na biso nous sur balanda rambiso mokilo bumba. Vraiment na ko banana nous ko s'excuser pour la batebele bazo réclamer ba image na ba son, vraiment pour comprendre biso que non vous avez un peu na problème ya caméra na biso ya d'habitude ya on demande ça la caméra mususu, mais d'ici le problème on est aussi la problème on est ko ngate ba remarque la bino et coach biso tout droit rien à dire. Merci beaucoup to yambi yango na linga kina faire passer yango bo ko bakanisa pe que tu ne dis jaka ba maloba na bango balobaka. Merci beaucoup na publicité. Alors, on a un problème, il y a nduta, on a un problème, il y a tempo, on a un problème, il y a nous autres mobimba. Donc, on a bébé si autres na yé na ba produit idognon pour inviter na aide beauté bio. Bienvenue na clinique de réparation. Ba salité na nyo soza nango et kusulwa. Alors, ce qu'on dit aux habitudes na facilité, betaraka jika de tous na TikTok, soit au s'abonner tu quel message, soit aux élites en autocote na ba live. Wana au participer na démonstration ya commenter même na YouTube wa même na Doxy TV même na Jika komi kaka okozwa numéro facilement komi et puis okozwa numéro na parce que bato bazo benga biso bipai nyonso na pesi ba kofifile na ba kofiat tout ya monde entier mbote na pesi ba griffe na ba tigresse mbote ba golois ba fani nyonso tout ya la bonne musique et tout pesi bango ba mbote belé Fabrice Mandela na caméra tout pesi mbote. Merci beaucoup Nadia. Alors, Jika Tolinga peut être un solo, en tout cas, naïbi qui va se faire une émission sur le Liango, mais à Wangala, on a plateau dans le Boli à côté, et donc on est inaperçu beauté. Donc, vous voyez, au juste, c'était quoi? Pas plus que tu mais peut-être que nous sommes sur Doxy TV, à éviter objectif, à Monica, on ne peut pas belé dans la miniature, nous sommes sur la image, je me vois, mon parent, et tout. Donc, vraiment, c'était quoi au juste? Oui, ça là qui est bien dit ça, mon parent, c'est ça qui est pas monsieur Christian Bosolo. Bon, likambwana normalement zaki na ngota likabwa grafti. OK? Et ça là qui na ngota likabwa grafti, ce qui totali bien to ko tu peux na mosindo, et ça li bango moko de ba graver yango. Eza makamo mususu botali, kindenge zu ba ampleur lelo bato ba ko boma sous moto te, ba politiciens ba profiter à l'occasion on va ça là-bas régler ba compte na bango na pouvoir en place, ba opposant ba profiter ba combattant pe ba coach makambo yango ezalaki likambo ya okota boete. Il y a des choses que c'est pour cela souvent dans la vie on nous demande un moko ya kozalaka na maîtrise de soi. C'est très important. Likambo ya moko ezalaki ya kokoma bipa toza lelo te. Ezalaki likambo moko muke. Mais place si bango moko ba ko réveiller mémoire to conscience ya ba congolais ezali place va interpeller. Alors ba congolais bazaka bato curiosité bazaka bato buywa ndenge tolobaka na Swahili balingaka bayeba pourquoi ba bengeli ye ote po alobaki likambo eboya este vite ba wakamtozo lekisa est-ce que makambo alobaki eza lokuta ngai na yoki yango na sali video yoko yoko sali video yoko kuna sali yoki asali video yokuna pa yoki asali sango epanzalaka te epanzala okili mobimeninga na kate baoto bato baningisi yango banani bango moko balingaki mpe batika yango mutu émission wana esali combien de jours oyo akosala beswa émission esalemi jeudi nakoloba mardi nde likambo wana ebi donc sali à peu près 3 jours à 4 jours et c'est l'équipe posaki en direct. Et c'est l'équipe samedi, et l'équipe dimanche, et l'équipe lundi, mardi. Mais les Camerounais pour mettre invité Kofi na c'est ça.
ozomona ke ezalaki likambo oyo bango moko na kulisi bangaka obenga mwana mai yaka nano omoni yo ezali bouche autorisé mbala ya nsima makambo oyo kolobaka te obie olobaka kendaka nango boye esili mpo kofi ezali leader d'opinion bokoki kokanga monoko na ye te awa gilisi ye wana ateki Bill Gates mutu akangi ye wana akosikilaka na Paris ndenge esengeli akotambolaka na bosembo pepepele nyonso sa dénonce Bill Gates alingaki autilize ye po apesa bana mboka bavaccin alors mutu azali na maloba bapekisaka ye te yo politicien bakoki kopekisa yo loba ntango mosusu ningisa na yo ezopermettre oloba makambo mosusu te me mobeti mindule to moto asalaka bafilme babenga te bacteur surtout bainye soki bayebani libanda mboka bakoki kopekisa ye te aloba oyo ezali likambo etali mboka na ye basheri so okene États-Unis ezalaka mingi bacteur na baactrice na bagrand musicien baméga star nde bakata makambo ya justice ya libanda ya États-Unis. Comment ça? Ouais. Ezala soki débat moko eza epesa polémique. So monika Twitter ya Beyoncé, so moni Twitter ya Ariana, so moni Twitter ya Oyo, so moni Twitter ya Tertel. Gouvernement comme banga. Po batu nyonso wana bana batu. Bata leader bana ba milliers ya batu. So ba boya ka ba fan ya batu na soki déjà mwana yoki déjà que mwana fan ya Beyoncé. Beyoncé na nga lobi boy. Soki mwana boya ka Beyoncé lo. Si ko soki ba komi ata 20. Si ko gouvernement ezalaka très bukalamushi. C'est déjà un monde que le gouvernement bandi ko sala bon on va sala nini. La benda na ba pesi raison na peuple. Ba ba zone d'ici. Mais awa c'est le seul pays oyo va permettre à la musicien balobate. Et plus grave Kofi parce que pas même propos Kofi Aloba qui a Jean Goubal Alobaka plus que ça même. Mais Jean Goubal n'est pas Kofi Olomide quand même. Merci beaucoup. Il faut savoir que Kofi Olomide pèse. Kofi Olomide, population c'est la Simanaïne quand on Koloba. Jean Goubal n'a pas ça. Merci beaucoup. Donc, il y a un deuxième moment. Donc, le même dossier, même parole, il y a un de celles qui concerne humanitaire, il y a Inosbi et Betate, Nagoma, parce que Inosbi a le barak entre Bissona et Rwanda, il est comme Kozalité, parce que ceux qui bitument des alliés, ils allient au niveau de la banque. Alors, la population, Kamata Kamabanga Babeti, Inosbi, ça veut dire que Azali Rwandais. Les lots à venir, c'est une raison. Indigné, tu l'as mis sur la copie, ma pauvre Seigneur. Merci. Alors, Jika, vous avez épinglé quelque chose à que tout ce côté même on a fait l'État. On le dit Gims à Télémaki à Lobaki. Excusez-moi. Est-ce que Kofi Olomide a talaki ba paramètre te Gims ça fait dans la Congo te. Gims ça fait dans la France. À Maramboleka kuna na France kuna Maramboleka autorisé mutunyo ça la droit ya koloba. Biso na Congo to loba nous vivons dans un pays démocratique mais on dirait démocratie na biso ezala ya moi est-ce que c'est biso na ndenge mabete bolo bobenga pe biso te. Démocratie na biso ezala ya moi tantôt plutôt. Est-ce que Kofi Olomide a talaki ba paramètre nyonso to wana te avant se tenir na plateau le mabiloko wala. Kofi est un leader d'opinion. Kofi est un leader d'opinion. Cause la leader d'opinion, cela veut dire que non, au Kobanga teme au Kolende ça. Alors, ce qui est leader d'opinion a tali ba paramètre ya Kobanga. Na kanisa teta mo mwana mboka lobaki likambwana azalaki na barrière pensée te. Alobaki kaka oyo yi azali komona, azali ko vivre. Mpa alobaki yango na motema pembe, motema pio, motema yako. Pepe eloko na kati alite. Alobaki oyo amoni yango pe ye pasaki nini alobaki. Alors na moni eloko ya gravité yango kande na alobaki ne bandelo te bango moko nde basali ki likambo ko malelo. Mo ebitu lelo biso to changer page. Biso to tourner depuis ministre alobaki eza ko exister charge mon côté contre monsieur Kofi. Il est libre. Il est libre. Il fallait kaka aya à répondre quand même l'invitation à Bango par rapport à Oyo Kanaki mais un dossier mon côté contre lui. Batikali pe ko fungula dossier mon côté. Tant que Toyoki Bongo pour changer biso to continue biso na promotion ya Platinum na l'hippodrome de Vanessa de Paris. Pour continuer yango le reste là biso to yebi que ce qu'on etikali ba politicien ce qu'on ba politique ba ko ka porter une réussite sur moto te à qui la faute ezali ya bato ba bendisaki pour la première fois ba réveiller conscience sur la population. OK, merci beaucoup Jika, mais na kati ya dossier na ka ko kende ya mopao
tomoni apport ya ba musicien te na likambo yango tomoni vraiment apport na bango te tomoni ba musicien na ngambo na biso ba journaliste ezaka so likambo ke tele mo pe bino wana botelemi boza sima moninga na bino bo soutenir ata na ko commenter ba texto na ba page na bango que voilà on est derrière toi Koffi Olomide et tout on n'a rien vu on a vu Koffi Olomide avec sa femme et son orchestre na ba communicateur na vous étiez là on a kolobele mais pour venir ba musicien na biso on dirait bolingo za rappeler te na kata ba musicien bolingo ezate c'est trop dur mais balash baza ebele ba hypocrite baza ebele bato batondisami na mitema mabe baza ebele mais na dossier oyo na kanisi ete ebele bayoki soni ebele basambwe ebele bakandenge na lobaka ba 30 mata oyo mingi na longolo ya ba 40 mata na kamati batata oyo ya ba 50 ma 50 ma ozolanda batata ya ba 50 ndo na bengisi na lobi ete bazali balash to kamacho ya ba 40 totie bango na nsima parce que ya ba 50 donc muto akwela kilikambo na bango azali moninga na bango ba 50 mata autant que de 50 ans comme mabiso na ba 60 oui et comme mabiso pe na ba 70 et ko kenda ka biso to tie 50 ma to lobi 30 mata te na to tie na 50 ma siko bata 50 ma bango na bini balash abili balash tena mususu musane ka koloba loba musane ka koloba loba za mwasi koloba loba okamata ka wa rivari soki rivarité venez pas rivarité c'est nous na mama ya kenda molimo ne mana kimia Elizabeth ochaka rivarité na mama Elizabeth lelo Elizabeth azate on ko beta musique comme il passe ko beta musique comme il passe wana nyo ako ni yeba kazali rivarité c'est nous le dossier est très lourd ici hein les arrivent l'ivoirité c'est vous lelo comme on a kakobeta musique ya pas face ya zaga soka bini bo chala mwana na gauche soka bini bo chala mwana na droite soka bini bo chala mwana na l'ouest soka bini bo chala mwana na sud lelo chala mwana zarite lokoto ko mingana kate lelo moko lingana kate yo tikale ka ko krechaka tu étais mais tu n'es plus soni ya bana basi ya seni na makambo toko le kaka toko beta masoro po baba to moko bako saka makambo ya soni makambo est-ce que ya za na parole ya koloba na kata makambo wana a loba ne fini yo kite ba betela nga lisoro ke ya zaki kuna na saki le même jour mo pa zalaka wana ayeka mpe na mutuka mo pa mutu moko auti kuna liko ba mais ayeko zalia wa oyeko tika ndeko na ye atunie nani alobi te nga na ye kaka pona makambo na nga bio mais mo pa waza awat dipo yo lale ya ye babi akima mutuka ya Koffi quand on voit que Koffi azali awa ate abata na keke bomba ni quelque part balage parce que abata me pourquoi là qui me tape mais ndeko na ya réconforter que voilà ça va passer tu viens juste ma belle que belle lorsque ma belle zébeli lorsque on va nous la tchaka musique na kati ya polémique inutile mama wana kangama Elizabeth na mutema moko Elizabeth yewana ki atike les places fallait qu'il na minicho ya dondo na époque na bango ya renyo mais Elizabeth azata modi mona pe mana kimia place alali ti olonga na lela mama wana na le yake makasi je mets trop cette femme et jusque là azako demeurer toujours na mutema nanga jika toujours na ndenge lobi ba mama et na ba papa ya ba 5 ans mata au moins que mes parents aussi en fait partie na ba papa ya ba 5 ans na kata ya clique wana to lobeli est-ce que mon papa au tango ba bazwa problème est-ce que azalaka wana pour à soutenir baninga Didier Momboshi mama na kati yoto Didier Momboshi auto kangama misi sani na soutenir Didier Momboshi et peut-être Didier Momboshi bakangi ye pona bazembo na yembaka ki Didier na bango ezaka na ba n'importe quoi na kati mais mon papa il était le seul na plateau ya Sango Mokonzi pour dire que non bazaba petit bazomiluka bani eloko te kokanga mutu po yembi nzembo wana penza te bokolo bakia futa ta mande mais kokanga musicien po yembi nzembo atela biloko na ye ba biloko na boko yembi ke retira ta baloba o retirer mais bokanga il était le seul na plateau à Sango Mokonzi ni na yo 2 jours après passage na ye après le 17 Didier Momboshi bima libanda ah bon 2 jours après passage ya mopao Didier Momboshi bima nani asala yango nani
même ba DJ bazalaka babeta banzembo ya DJ Mombushu wana babeta ngo na ba boîte de nuit kuna na ville babeta ngo partout na ba bar nani yango atelema lobi ke ngai na lobi na pesi kanda kisa moko Kofi atelemaka Kofi alobaka Kofi a défendre alobaka surtout génération sika yaza via ba petit yango le monde temene ya ba innocent nana zala na rotana jour anniversaire il y a 27 ans il y a Nosbi otala mopo azobina complexe ezate mopo azobina liboso bana na ya azobina lokola ba master na classe alobi ke awa ki papa na bana ezate awa ezali collègue musicien tokutani na podium na kobina na sepelisi bino donc nini le de orgueil ya koloba no bana lelo boye na ezate il est le père et il est l'ami ya bana ya lelo alors DJ Mombushu azali banda grâce à na popo ba misi la biso ni balash ba misi la biso ba bini na ba tolo kuta ba bini ba to mensonge ba bini ba pere ba bini ba soki ezalaki nzembo ya koyembela Congo oyo balobi ke no mutu na mutu aza na mwa $5,000 na ye bakobosanaki basimbaka yango bakokende koyelela yango soki mpe azwi yango te ekokoma likambo ya bitumba. En tout cas, le dossier est vraiment compliqué, mais moi je pense que JK a donné son opinion, mais moi je pense que comportement et outil quand on a bango moko mikolo o ba beta déjà musique liboso bango nde pe ba pesi ba leki o ba na sima na ba mikolo ngo pe bazalaka déjà banda kala ba kota kala likambo nde likambo mama moko JK ko lobaka que maman wana faki akota pesa ta mopa o que voilà courage ya pamba mais bité likambo maman ngo sali o ma baby ge na yo kati ngo kala ndre zo betela ngo pe na plateau na bien ebisina ngo na retard so ebisaki ngo avant po déjà na chrétien la nanga mamasi Nathalie biso to bima yo voilà bilo musu to garder la silence pour la respect na personnalité elle a touché mamasi et un jour elle avait touché mamasi na plateau à Papi Mboma un jour elle avait dénigré mamasi qu'est-ce qu'elle a dit elle a dit pour ba tout naie mettre la musique ya Congo elle avait boudé. Donc, Simbi pour dire que Simbi a sa carrière musicalité, il y a sa carrière Simamoto. Simbi a voté, alors n'importe quoi. Mais son opinion, on respecte. Et pourtant, elle aussi, elle a oublié qu'elle était tise de quelqu'un. Et puis la personne, le monsieur n'a pas même respecté. Mais aujourd'hui, Mamassi, c'est la femme légitime, la légende d'Afrique. Tous les cas, si j'ai noté. Alors, tous les cas, si j'ai le lot, on voulait juste épingler Moukié. Allez-y comprendre que j'ai quand même sur le tout mon laïe, toucher Mamassi. Donc, ma kanda on a voulu la qui est, le lot mais qui un peu pour recadrer, pour mener le bata. Alors, Jika s'il faut t'as vraiment caméra et doxy, na ya Jika télévision, un conseil dans mon pas ou ceux qui ont l'équipe na plateau. Tu peux dire quoi? Pour le moment, sincèrement, en tant que le père, en tant que papa Banebele, politique, il y a tout plus de côté c'est politique. Il y a des politiques. Zonga, au sauter bien. Merci. Allez bien l'autre. Alors, allez-y comprendre que le bébé est ça adage au JKPC, reculer pour mieux sauter. En tout cas, et le bara ebele makasi. Il y a des choses que tu vois comme ça, et surtout que nous vivons dans la République démocratique du Congo. Il y a des choses que tu peux et des choses que tu ne peux pas. Voilà, comme je disais tantôt, il y a une question, il y a tant que tu es sur le plateau, tu ne peux pas dire parce que nous sommes dans la République démocratique du Congo, puis ce que tu dis, donc prochainement vraiment, oui, mais alors, non, mais on a Congo,
makasi ezoproje makasi alors biso nyonso tokonsome so kende kaka démarche biso nyonso 2025 ezako donc na septembre awa batie date 100 000 places ekoleka mpe parce que stade wana eza monene ekokota mpe na kosala eza na france ekokota mpe na 3000 personnes alors andimisa bakongo mosusu aboyi na ye kandenge ayaka na ye na yuare na kandenge ayaka na kope kandenge na ye mpe na yo ya boy na ya ka lelo basika donc aye na ye alors tout le monde peut battre aussi là même si c'est ça dans peut ba découvrir on peut battre ba date pour et ça lui peut bien et c'est belle super mondial pour mondial linga ka ba Congo banana mingi de ba porte na ke ba bongo kuna ke bango ba bisi benda libanda na biso ba africain ne ba porte na bango bongo na basana bango kuna na Paris alors biso nyonso toza pour se préparer pour l'événement de wana rien à dire de cette page awa nous avons se concentrer toujours pour na mobange na promotion nous allons ngo pour na 2 millions pour la concert na makambo za licence oublier que déjà débloqué déjà 1 million de vies embouteillage anti-divorce je crois déjà makambo zo karaté pété 1 million de vies talaka na espace il y a une semaine et quelques 1 million de vies, donc ce n'est pas de là tout le monde. Voilà, bravo les grands moments parce que Babé Araé, Sonia Béliga, depuis, ce sera plus c'est le rattrapé. Tant mieux même que les dégâts qui salaient moins genre, mais au pas haut, et ça les moins genre, maman, c'est mon opinion. Il faut les c'est mon opinion, il faut les respecter. Il faut les gars qui salaient moins genre, mais moi je pense que d'après moi quand c'est les cœurs à chanter au Fiolomité, en tout cas cette chanson là spécifiquement moi j'ai vraiment apprécié bravo à Cindy les cœurs et chansons en ça qui est rêvé confiance ou pas bêter donc voilà quoi et puis si ma bourreau et ce que ça m'a les autres vraiment quelques dédicaces pour na ba on se ba likatanga ba ba soutenanga qui je sais plus parfois la maison papa va faire la bonne musique merci beaucoup et vous continuez de soutenir merci voilà vous continuez de soutenir et de petites vidéos sur la chaîne de télévision pour vous aider sur parce que awa ça va mettre fois 0 bêtise pour n'a pas trop de poser la question que voilà j'ai vu vous a dit qu'il va produire je vous avais dit que ça n'a pas produit ça ce n'est fini pour aujourd'hui cette émission. Là, je salue mes bébés d'amour, Samantha et Betty. Maman vous aime beaucoup. Ciao. Ciao, ciao.